E bandi ko bangisa ko invita ka batu to kotika ka batu ba ka congé na ndaku na bino epesi pasi mwana ya 8 ans asilisi libota mobimba ayaki congé pa na bango na kolia asilisi bango ndenge nini. Qu'est-ce qui a fait que mwana ya 8 ans aya congé pa na bino abanda kolia libota mobimba na ndenge ya mystique pasi ya kosakate bandeko lisoto ko betela olelo yango wana. Biso na soto yebaka Moïse Tshombe azali moko oyo asalaka révolution bongo na Katanga na histoire indépendance pe papa na biso Moïse Tshombe azanga te azali wana nzoka nde Moïse Tshombe ezalaka kombo na yete ezalaka sobuke na ye. Comme c'était un commerçant dans les années 1920 et qu'il allait au Kasaï, c'est là qu'il vendait le manioc. Et comme en Chiluba, le manioc, on appelle le manioc par le nom de Tshomba. Okay. Et donc, chaque fois qu'il allait là-bas, on l'identifiait par ce nom, Tshomba. Tshomba est arrivé et finalement le nom lui est resté. Et quand il est rentré au Katanga, comme dans ma langue maternelle, on ne prononce pas les voyelles terminales. Tshomba est devenu Tshombe et les Belges ont francisé le nom qui est devenu Tshombe. Bitakwira a inventé boa na pas ya confrère na biso Israël Mutombo a expliqué ba Nyamurenge comment est-ce que ba kataka ba carte pour citoyen à l'époque à Mobutu ba kendaka na Uganda ko bunda ko libérer et puis comment est-ce que ba ne ko envier ba senga na Rwanda a aider bango ba ya na Congo pour ba diriger Congo ba congolais ba monela bango trop ba ngi ba monela sko ba congolais makambu oyo ko za na posa ya mboka na biso ko konza biso ba salaka na makanisi nango ba nakala mais et ko suka wati Bitakwira a expliqué ceux qui se disent Banyamulenge chez moi tous les jeunes tout de chez moi, venant de Minembwe, Bijombo, c'est pas Rurambo, c'est pas Kitembe, je connais tous les villages de chez moi. Tous ont été recrutés pour aller en Ouganda. Charles, on en a décrit. Et moi, nous les avons vus partir. Et ils jetaient tous les cartes pour citoyens, déchirées, cartes pour citoyens. Tous ont mis pas besoin. Et ils sont partis en Ouganda, volés au secours de leurs frères, les Kagame. Ils sont partis en Ouganda. Alors, on a gelé la guerre jusqu'à ce qu'ils aillent aux négociations avec le gouvernement Biarimana et ils ont abattu son avion. Ils ont abattu son avion. Maintenant, les Tutsis venus du Congo, c'est Banyamulenge ici, que je connais très bien, j'ai des amis dedans, certains ont étudié dans nos familles. Ceux qui ont déchiré les cartes pour citoyens du Zaïre, ils atterrissent à Kigali. Ils font la demande. Bon, mais nous sommes venus vous aider à partir de l'Ouganda, oui, mais notre demande, c'est de nous aider à diriger la RDC. C'est nous qui devons diriger la RDC. Linda linda o, linda linda o, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, qui ça monde entier, Afrique Mobimba. Babi, tous s'abonner massivement na Lokole TV. Et puis Lokole, dans ma carana village, elle est sur les caméras, dans Mboka Baole Lisa. Lokole, Mokonzambo Gana meeting à Roloba. Na ebisi bino pour la vidéo du jour na bino, pour la théâtre, pour la émission na bino, pour la information ya Mboka na biso communauté congolaise union sur Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez au téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi. Toini, bisous bye. Radio Lokole TV a fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans.
tozana nyonso bana mibali na bana basi so toye awa bomoni oya bana basi ndenge mwana azoputsana toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango basamuel bachuchu yango yo abika latisa bana oyebi ndenge tobututaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to boswami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa pito kuta na ka pona ko beta masolo ya makamozali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek et sikana sozali ko landa biso na tongo lelo ozala na Bujumbura ozala bongo na Suisse pa ya mama swag ozala bongo na Allemagne ozala bongo na Sika suzali mbote na yo sika suzali kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek badeko tokobete na lisolo oyo kopesa yo pasi ya kosakana te na yo mi rappeler ba série akala ezala kana ba église mususu ba badeko esa ba tu servitude ko yambaka batanda kuna yo te ezaka na problème bon ya bango zaki na ndenge ya mabe tuna ndenge ya malamu est-ce que ko yamba mutu ezali malamu tozali mabe kutu Biblia elobi muto ya makaba pa ya pana ye azanga ka eloko te kasi to kosala ndenge ni amukili ya lelo yo oya mabutu na ndaku mabe oya mbate mabe tala likam oyo nano ndima yake mwana ya 8 akosala makam o kasi yambo to solo nano makaba tongo lelo tika to développer sommaire nebo kiwana on se retrouve juste après ceci. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende Tata Sadek Okomie depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà lié Radio Lokole Télévision 2 pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment minima leçon d'enseignement c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende Tata Sadek na équipe mobima ezawana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza eloko on est ensemble il n'y a pas de souci. Moïse Chombe toyebaki Moïse Chombe oyo asalaki bongo session ya Katanga toyebi soara tokozongela yango te ba toyebaki Moïse Chombe kasi nzoka Moïse Chombe wana ezalaka kombo na ye tazala vrai kombo na ye sekele bimiyaya bomba un jour mais sekele bimakaka yoka koko na ye boko ndenge ya messi secret vrai kombo ya Moïse Chombe ezalaki nani landa.
Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Je vous signale que nous avons un invité sur ces plateaux. Il s'agit de Monsieur Richard Tchombe, analyste politique indépendant. Bonsoir, Monsieur Richard Tchombe. Bonsoir. Vous êtes quand même de la famille de Moïse Tchombe. Parlez-nous un peu, j'aurais appris que le nom de Tchombe était un surnom et non pas son vrai nom. C'est vrai qu'à l'origine, c'était un surnom, le surnom de mon grand-père, Joseph Tchombe, qui s'appelait Capinde en réalité. Et comme c'était un commerçant dans les années 1920 et qu'il allait au Kassai, c'est là qu'il vendait le manioc. Et comme en Chiluba, le manioc, on appelle le manioc par le nom de Tchomba. Et donc, chaque fois qu'il allait là-bas, on l'identifiait par ce nom, Tchomba. Tchomba est arrivé et finalement le nom lui est resté. Et quand il est rentré au Katanga, comme dans ma langue maternelle, on ne prononce pas les voyelles terminales. Tchomba est devenu Tchombe. Et les Belges ont francisé le nom qui est devenu Tchombe. Vous allez envier mboka na biso banda kala bango banani to bengo bango banyamurenge. Est-ce que banyamurenge wa ezala komona bango ya solo soki otangi livre oyo mwana mboka koma Teddy Fitu Congo et Grégor du Monde alangisa la kutu muto a inventaka kombo wana ya banyamurenge. Est-ce que banyamurenge basali ba congolais? Nandimi tu ba congolais to eko ségrégation mais on doit parler l'histoire de notre pays. Yoka Bitakwira ndenga de expliquer comment est-ce que bazalaka na époque ya Mobutu bazalaka coûte ma carte pour citoyen carte à faire Rwanda mais quand il y a eu rébellion ba kena Uganda ba bunda pour ba libérer Rwanda le mo ndingo ba kendaka ba libérer tangu ba comme na Rwanda ba senga kena Rwanda pe ba diriger Rwanda bo sunga biso to kende to benga na ba Congo to ba na ko diriger Congo pour ba congolais ba monde na biso mingi yaya bino bo enviambo ka ba tundengo wana Passi, vérité oyo et koyebana ya on a sakabiri makambo mboka na biso il faut toujours ko inclure ko involve en anglais bande ko na biso ya este Bitakwira a Justin Bitakwira a telemi au four et au moulin ba cette fois-ci guerre ko sila abimisi makambo alobi et ça langue extraordinaire parce que moi na mboka Teddy Fitu abimisa yango na livre de Congo du monde mais la ndakaka m'a expliquer si banyamulenge. C'est toi qui s'aime la haine. Non, c'est pas la haine. Je détiens la vérité, tu sais que ça passe chez moi. Il écrit encore, Banyamulenge, double point. Comment dire, destruction préméditée de la République démocratique du Congo. Tu sais ce que ces gens ont fait dans ce pays? Quand la guerre de Frédéric Guéman, qui était le patron du front populaire, du front patriotique rwandais, le 1er octobre 1990-1990, c'est là où la guerre de Tutsi s'est enclenchée de l'Ouganda pour le Rwanda. Ceux qui se disent Banyamulenge chez moi, tous les jeunes, Tutsi de chez moi, venant de Minembwe, Bijombo, c'est pas Rurambo, c'est pas Kitembe, je connais tous les villages de chez moi. Tous ont été recrutés pour aller en Ouganda. Charles, on en a décrit. Et moi, nous les avons vus partir. Et ils jetaient tous les cartes pour citoyens. Déchirés. Cartes pour citoyens. Et ils sont partis en Ouganda. Volés au secours de leurs frères. Les Kagame. Ils sont partis en Ouganda. Alors, on a gelé la guerre. Jusqu'à ce qu'ils aillent aux négociations avec le gouvernement Biarimana. Et ils ont abattu son avion. Ils ont abattu son avion. Maintenant, les Tutsis venus du Congo, c'est Banyamulenge ici, que je connais très bien, j'ai des amis dedans, certains ont étudié dans nos familles. Ceux qui ont déchiré les cartes pour citoyens du Zaïre, ils atterrissent à Kigali. Ils font la demande. Bon, mais nous sommes venus vous aider à partir de l'Ouganda, oui, mais notre demande, c'est de nous aider à diriger la RDC. C'est nous qui devons diriger la RDC. C'est la demande que nous formulons. Parce que c'est nous qui devons diriger maintenant le Zaïre. C'est comme ça qu'en octobre, toujours octobre, en octobre 96, enclenche la guerre de révolte de Banyamulenge. La révolte de Banyamulenge. Qui a pour opération quoi? Parce que c'est parti de chez moi, les mères. On a tué des pasteurs et on les a enterrés vivants. On a tué les malades dans les hôpitaux. Mon collègue était médecin directeur là-bas, il a échappé belle.
c'était pour exterminer, comme le Burundi opérait au temps de Michomber. Pour eux, ils devaient exterminer tout le monde. Les Bafuriru, les Babembe, les Banyindu, peut-être ils allaient tolérer un peu les vaches. Il faut exterminer. La terre doit nous revenir. Et nous irons à Kinshasa. Quand ils ont compris qu'il y avait une certaine résistance, c'est comme ça qu'ils sont allés recourir à Musée Laurent Désiré Kabila. Mais je l'ai dit encore la fois passée. Musée Laurent Désiré Kabila, on lui a remis un colis dont il ignorait le contenu. Il ignorait le contenu. Ça ne veut pas de quoi il s'agissait. C'est comme ça qu'il est venu jusqu'ici. Bon, il a joué un peu au malin, parce que normalement, c'est qui était secrétaire général de la FDL, là. Bouguera, hein? Bouguerois. C'est Bouguerois ou Bouguera, quelque chose de pareil. C'est eux qui étaient préparés pour être président de la République. Ici. Ici. Comment un peuple peut faire la guerre 4 fois dans un pays qu'il a accueilli? Il n'est pas originaire de ce pays, mais on l'a accueilli, on l'a accepté. Et on a commencé à accepter que non, il est aussi congolais. Mais c'est eux qui font toujours la guerre. AFDEL, c'est eux. RCD, c'est eux. CNDP, c'est eux. M23, c'est eux. Eux toujours. Mais je l'ai dit la fois passée qu'il y a une tribu qui les soutienne dans les opérations. Quelle tribu? Mes frères, pour la plupart, quand vous attendez parler de Runiga, Bertrand Bissimois, Mwendanga, Kantitima, tous ces gouverneurs qui se sont succédés sous le RCD là. On ne peut puiser que là-bas. Parce que c'est la souris domestique qui invite toujours la souris sauvage. Et on dit que ne passe pas par la porte, on va t'écraser. Il y a un petit trou où nous passons toujours. Tu nous montres les trous. Il y a une sorte de complicité. Visible. Mais l'État n'en fait pas cas. N'en fait pas cas. C'est ça le problème. L'État n'en fait pas cas. Nous sommes inattentifs. C'est pas naïf. Est-ce qu'on peut dire que le mal est profond? Très profond. Est-ce qu'il y a lieu de résoudre? Si on nous écoute avec les deux oreilles, pas avec une oreille. Très bien. Allez, nous sommes en direct. Messieurs et dames, oh là là, oh là là, oh là là, notre cher beau pays. Il faut que les créateurs interviennent. Il faut que les créateurs interviennent, sinon c'est très difficile. Lorsque j'entends ça, Boyoki place ton outil, place ton commis les lots. Non, le mal est profond. Le mal est profond. Il faut une bonne dose de diagnostic approprié. Autopsie de la nation en danger. Oh là là, pour un traitement approprié. Autopsie de la nation en danger. Ya to ko na mingi te na tongo lelo to betela oli solo o epesinga mutuko so epesinga mutuko so ya tangu to betaka masolo oyo ezalaka pona ko nuire te ezalaka pona ko bebisa réputation te ezalaka pona ko tinda yo te okende obebisa mais ezalaka pona ko fungola yo esprit pour ça o ezali mission ya éveil ya conscience combien papa Lino depuis France combien papa Lino c'est que bien on est ensemble le bar à chaque fois ceux qui ont la chance te ya kotala émission ba de koloba l'aventure mystérieuse et ça là ka bongo en Afrique numéro 1 topé na Congo Brazzaville to banda ko landa émission moko keba na caméra ya papa na biso Georges Mbana talasiko émission oyo remplacement valable il y a 2 émissions yango radio lokolo ya côté la radio lokolo yo mokoté vanda na papa vanda maman na bana botala pour la ciment bokozo quelque chose d'ailleurs à chaque fois tant que to betaka basolo ya et ça rappelle ko nuire te yo pe muto otala biso boya partager ko ya ou partager émission au j'aime ce qui peut être intéressé au thème au comment émission oyo peut-être et ko intéressant de komoko songolo et sikamoko pakala. Combien d'âmes yoko sauvé, kaka soko partagé. Yaya ngana yabita ngusto bana ko la série akale zalaka mingi pela so ese changea te ko nandengo wana ko kendaka ba congé. Au moins la grande vacances à l'époque, ils avaient encore 2 mois. Oh les DJE biso tembe na foi fikin. Soko biso chance na biso to bana ko kende congé pa badute ba tune bana ko ya pa na biso ebele okomona ba cousin libota mobimba go se retrouver ata ba 15 c'est roi na bena amour zaka o sakate amour ya solo mais le loyo makambo change makambo bongwani o ebite nani o ko yamba ndako na yo cousine mama leki tata mwasi on ne sait pas qui faire confiance sur ma be koti yo kali solo bandeko. Mutapesi solo azali oyo abimi yokola rescapé oyo babiki. Il a biki la liwa.
yanga papa Fisto betali solo oyo po makambe comment na famille na biso pasi yaya maso to beta ka ça rapport ko même sa réputation ya batu te po na ko penyo ka oyeba otelemi wapi papa Fiston to laki na ndaku na biso to bale ko fanda très bien na province na kotanga la province yango te to kotanga ba kombo te mais ndenge to ko betali solo yo po o comprendre to penyo ka est-ce que komi c'est bien papa Fiston to bale ko fanda na Kinshasa papa na biso azui musala ba mité na province to que na province to sala ki ngai ya na biso liboso ya mwasi donc ya na biso ngai na leki na misatu tango sikoyo to comme na province na mama na biso ko fanda très bien en tout cas visa qui très bien papa mitaki wana c'est que maman na biso pesa qui enseignante abana ko tangisa na école ya l'état tellement mité papa na province ba mité pe maman to kepe na maman na province to fa na absolument très bien kaka ndenge ça pas Fisto na congé tango to ju congé alors leki ya maman na biso leki ya papa na biso leki ya maman non ben yende tata moi si tata moi c'estaki na moi na mo ya muke ya 8 ans to se pelaka na makasi so to ke la capitale to se pelaka moi na makasi alors mama tata mwasi asengi mwana wana aya congé pana biso poto yebaki déjà mwana mkia jeune fille ya 8 ans mwana wana bafutele billet alongo na capitale esika famille so salaka akoimbongo na province aye pana biso congé mwana boko malamu to sepel na ye papa Fiston on avait une vie aisée très bien to yambiye pe na ndaku taka mwana mwasi ya muke ya 8 ans donc to se bercé donc ya on sakalate très gentil to sakalate très bien makasi très bien papa Fiston congé madé ko sala 2 mois tangu 2 mois ya congé sili tellement atoki affection makasi to linga ki makasi to moni séparation donc ça la bien té to yebisi papa na maman ah est-ce que cousine na biso oya ko tika na yeka te atanga na yeka awa excusez-moi atanga na yeka awa alors papa na maman mona ki on peut mabete non cousine na biso azape mwana muke 8 ans bon y a pas de problème akotanga na ye ba benga ka maman na la capitale kuna non ndenge zali awa bande ko na ye ba bino atika na a problème to commissaire pour la classe papa Fiston to komisa cousine na biso na pe la classe à côté de l'école primaire sikoyo qu'est-ce qu'on a remarqué cousine wana azala ki vraiment maye na curiosité période de liboso on a un trimestre na kuisa saguna ajuité ajuité nini to sali fort pour to souraye deuxième trimestre pe ajuit penaté Chico qu'est-ce qu'on remarqué papa Fiston wana nous tout le monde a été remonté mais moi na zaki vraiment maye l'été yaya moi na soki maye les até ma casse ça rappelle bien té est-ce que beaucoup mi parce que muta bota bana bo moto na ye et senga mogo oui moi na koza na mba retard ya réflexion ya banini mais mayele ya kimutu robona kimutu moi na mayele ya kimutu mais soki na mayele ya kimutu ezate ya yebela est-ce que komi bokomi papa Fiston on remarqué quelque chose là oyo to bana te prendre attention te ba to ko remarquer na sima to ko lamba biloko bala biloko bien to le to tiki biloko wana okoya boye na tongo okomona biloko nzungu ezate biloko balie biloko nyoso tu mais balie biloko ndenge na ngoleka biloko oyo biso to la na chambre to lie to tiwana na tongo mona nzungu vite basokona basani bateska na sala makambo oyo okotuna nani papa Fiston chose grave biloko olamba badi ko bunga e komiti na congélateur okomona bazaki ba soso ba vivre frais dans frigo okoya lo yopona ba ji presque la moitié mais nani azo yibaka biloko asa buyi bazo kota awa biloko ozo disparaître ezo kende wapi okotuna nani to la kabiso mona ndako pa Fiston en tout cas makabuto mona na mukili oyo yaya masoto beta oyo soki to beteli yo ozo pona lokola ka maseki yaya kaka soki comme la famille na bino oko comprendre que makabuso ya solo te est-ce que bokomi c'est que bien papa Fiston
voisine na biso po ezali complexe to ndako na biso ndako ya voisine wana bon to ba dina asambelaka akenda l'église songo mais azapena sœur engagée d'église asambelaka so voisine wana jour mususu amona mama na biso abenga mama na kombo aboni ya to sola muke abenga atuni bango mais mwana ya muke wana aza nani mwana ya 8 ans o comprendre kotaka kombo to comprendre cousine bango wana ye atuni mwana wana aza nani pa na bino abino mwana wana ngali wana mwana wana zali mwana ya leki ya mobile na ngai c'est vrai mais mwana wana asana makampene ya bien te oyebika makamba fama batu batu basala ba réserve pour la koloba direct so bazo ba yo il faut yo okoma kaka okoma o comprendre yo pe komela yo mwana wana asa na makampene ya bien te botala bien est-ce que moi ezate bozongisa ye et pas na bango za pona capitaine est-ce que bozongisa ça va pas na bango te pour moi on dirait a golukela no a problème sa implémentation venait à bien te abi ça va na yo kina ngai na wesa mobali mama pe na poko ayebisa papa chérie tala na kutalaki na voisine ayebisinga ke mwana wana zana makamunde ya bien te aligi est-ce que moi ezate to songisa ye pas na bango bon aisaki papa bena qui peut revenir bien te bazo qui on prend en considération te tala mwana 8 ans ok d'ailleurs mwana 8 ans considération bena ezalité ça va et les cas là on peut les cas papa fiston quelque temps après ba 6 ou entre 6 ans 8 mois boye papa na biso bani mba fièvre mutu pasi aussi mbaté ça grave ya nga bana kana mutu pasi kebela yebela ba mutu pasi mususu za bien te o mona ka qui bien o bano ka mutu pasi o mena ba paracétamol et simbaté mutu pasi ya ko sakala te comme ndoto faiblesse ba kena tin hôpital boye ba bani ko sala examen papa fiston bazo mona maladie te papa bedado abeli et comme tu na niveau papa na biso a komino ki po telema a ko telema te mwana ya voisine na biso na komaki a ko tia papa na mukongo a ko tia na mutuka po ba kena na hôpital la niveau wende nini voisine wana isa susu mama abi mwana o ndenga ali awa bozongisa ye pa parent na bango mwana o ya ko lukela bino makambo exemple on dirait mwana oyo akoza la peine à base ya bobeli ya bobali na yo est-ce que moi bozong ça ezate la utikolo ba fama batu akota muta nengwate mais est-ce que moi ezate ndenge papa l'hôpital ba mona maladie te boya na église na biso to sambele ya ba église ya solo ezalaka nanu est-ce que komi boya biso ki muta to belisa boke na hôpital esimbite boya di kotala ka ko mo désespoir soki ba boke ne bo la naka boke ne pona libiki ya mutu bazwa papa bakena na une église basambela bino ndenge zali awa mwana oyo fo bozongisa ye mwana oyo mutu asana ba jewana azoko luka aboma papa oyo mwana ya 8 ans na ngo ndima makambo wana nala ondimba bon ça va on va le faire papa fisto papa zonganda ko papa comment faible ti donc la situation des papas s'empirer. Et ils s'empirer. Ti passe dans mon thème. Papa Nabiso a kufa. Tangu papa kufi. Papa fisto. Boyebi. Kaka nenge zalaka. Papa ya mikolo. Oyo. Ba uta ramimba mboka. Soki ba kufi. Ba lingra ba kunda bango na mboka. Alors. Tu zipe avion matanga. Nyoso tu basali matanga. Na cousine wana ya biso ya 8 ans nyoso tozo avion tokena Kinshasa bon tokena na capitale et puis tokena mboka famille nyoso na mboka pa ke kunda papa chose grave tangu tokoma na mboka papa fisto po kunda papa to mona mwana wana ya mukete cousine na biso to lukai to mona ete ke
qu'est-ce qui ne va pas? Tant que matin appelle Sili, il faut se tozonga, tozonga siko la province et sika puis ba mitaki biso po mama pe aza enseignante, maîtresse barobaka attend que ça akuna. To lukai to mona été. Ah, bon mona atendeni. Tant que to jo akolinga tozonga na province nde mwana wana ayeko monana. Tozuye papa Fiston tozongi na juste la province et sika to vandaka. Tozongi na ye sikoyo boye bisoki na ndaku papa kufi kaka ndenge zalaka heureusement kutu mikolo yo l'état a telemi yango na ministère en genre et famille donc bakomi hotel makambo wana mama succession po sérieux papa fisaka soyika papa kufi biloko nyonso bakoya ba fa ba botol na ndaku ba botol makabla sikoyo papa na biso zaki moi sage azaki sage papa banda kumsa sombaki atana komba ya mama bamituka misusu asombela mama na biso doki ba oyo ka zaki na komba papa ba ye basali ko ba bengani biso ba jubiloko presque nyonso tout ba jubiloko nyonso tout oyo tikala kaka oyo zaki na komba ya mama ba ye pe ko yeba te ba ji yango ba ke biso to tikala kaka siko papa kufi na mama na dangai na sœur na biso na petite sœur na ngusutika liwana papa kufi boye biso papa kufi ndake koma kama déstabiliser muke est-ce que commu bongo ta so ki oza muté à prière té so yi papa kufi donc c'est comme si ba fungoli porte boro boye po na bino fort d'entrée faut za rabattu à prière té est-ce que commu c'est que bien papa Fiston situation comme pendant moi bien peut-être. Alors, tout le monde dans la province, maman a commis sous lettre que école na bango, mobile na sa kufi, bazongi sa na capitale école wa bazonga pa fana awa pona mobile na ye. Quand on est à la école pen limite, non, il faut zonga kaka école pen limite, ya zonga et conso, y a pas de souci. Sikoyo akeko la kasikoyo voisine. Que non, des awa dans 2 mois na ozonga na bana na capitale to motozayi awa papa kufi déjà on peut plus continuer alors nous devons rentrer kuna et puis awa na zanga moko na bana mais kuna na capitale ba famille na nga bazali donc na osala protéger non seulement na famille mais na osala laisse pour ça et sikaka na kona botama voisine na bisie ma chère kozonga kuna na capitale ti soki ozongi na capitale bazoko préparer bonne parce qu'on a besoin ba exterminer bino nyonso tout mwana oyo bokendaki pona nini botika ki était et pas ya baboti na ye nzamba zoloba nzamba loba bino mutu makasi boye pona nini botika mwana o azali bien te mwana oyo mutu aza base donc aina mission na ndaku na bino pona a exterminer ndaku mobimba yaya mo so ndo kalobina yo nzamba sana ba moyen bele olobela ka batu foto yo kaka moko. Il faut que yo kaka ba betelo le kamba moko oui c'est vrai que moko boya mais sala pena discernement kota pena la bozindo sambela nzamba kotalisa yo te po ba tu misusu kutu nzamba lobela bango partir mota liboma est-ce que komi okomi yaya to betaka lisolo yala soko mone ga lisolo na bino to tangi kombo ya mutu te muta pesi lisolo oyo kolo lisolo mwana oya mobali oyo abiki soki omonike ezali solo ya bino soko obenga biso oya na version oya yo ya benga to limemi ya papa Fiston au moins ni solo wana ezali boye to kozonga susu to ya ko rectifier biso beta ka solo kaka ndengo ya pesi biso est-ce que komi c'est que bien papa Fiston tellement tout était prêt biso kolobanini maman décidé non to zonga kaka chose grave papa Fiston to kangi bisaka to kei na biso na capitale. Tant que comment la capitale boye 2 mois kaka pamba papa Fiston grande sœur na biso liboso abandi ba même symptôme au papa ça dérobela mutu pasi makasi basala boye makolo bani ko lemba aotamula soute doki ba prier tout le monde comment ya familier na voisine na biso kuna ya province wana mama bengi voisine na bitala boye ta ba na bisa kiyo bo na mission bo exterminer bino surtout zongi sabana wana awa bozonga awa mwana wana ya 8 ans botika ye kuna bozonga awa papa Fiston umre ekute
situation ya grande sœur na biso et comme ko s'empurer pur tina médiocre grande sœur na biso aye ko kufa. Oh tango grande sœur akufi ya eza na bantu na mokili ya basalama mutema malamu basaka mutema malamu tabo to comme la famille na voisine wana tango abengi ye grande sœur akufi voisine wana atinda mbongo ya biesa mama oya ba très mbale wana zongisa onba ya kofala no pana ngai yo soko otikala kuna yo moko pona matanga pardon pona ma ya école na yo zalaka kuna yaka kote ya basute bana oyo bakosilisa bango tosana ba prière awa nzamba azotalisa tellement papa zaki na moi bien belé o bazwana kokite bazana besoin ba éliminer na bana nyo surtout ba exterminer famille ya mobali na yo donc ye moka sakei mwana moka kei bakolia bana nyo surtout na yo bakolia pe sur yo so bozo yo kate ya nzamba ro bakaer moko lo sambo futa kaya lo sambo pola kate o komi ya makamba koyambaka batu na ndako oyo papa Fiston voisine on a sinda billet na minute autre na province to koma ko vendre pas voisine wana azwaka biso lokola bana na ye comme c'est doit ya na biso akota mabele papa na biso akota mabele tango koma ende wana nous étions obligés siko ya kupanzana cousine wana azonga para bango papa Fiston ba prier quand on va le sommet futaka yango professeur ko bima bazaki na boule ba exterminer famille mobimba manzambe alola o sambelaka ne épargner biso talaka ba mwana pena mama mutema lamu akubata niveau tinda billet pena to longwa na capitale to ya ko fana epa na ye poto mesnaki déjà pour na a sauver biso ya nzamba sana manière rebela sauver bana na yete est-ce que komi c'est que bien ya tala moi li solo ya mukuse onde kwa pesi pona libota na bango. Comment est-ce que Nzamba a sauvé bango? Monguna kanya pemba na parlé trichement ya mwana oya muke balinga ba exterminer famille mobimba. Ya ba tumsu ba yaka na ku ba yaka na mission. Est-ce que okomi andeko? Okomona yo bali okena ndako na yo ozomona kaka mama kulutu boko boye tata mwasi moko boye me yo bali ka ndenge wana zo ndeko ya mwasi kofana pa na yo zo cousine na yo abotangisa ye classe na ndenge nini ya cousine na nga na kotangisa ye classe pa na bango soki mpe naza na moyen makambo se ya kobeba ya toyeka kopenye yo mokili se bebi déjà. Est-ce que cousine a goya kuna te to mwana kasi na yo ya otang sa classe abonga te ya akobonga ka esika na osala ide surtout kuna bonga so pe na sanango moko peto timelaka okoza na mikili ya mpoto na France, Belgique, Espagne, Suisse, ou Afrique du Sud olinga ko benga sa cousine olinga ko benga sa mwana kasi olinga ko benga sa mutu omeka esimbate po ba nzamba boya poso wa kompembe na yo mabe ko kota. Beaucoup de gens battent béné ba yakanda kwa batu na mission zanine okomona boye ozalaki na très bien mais bando ben sa cousine moko ton neveu aouta ki sasa comment à Paris aouta ki sasa comment à Belgique, France, États-Unis, Luxembourg ou puis Afrique du Sud au moins la donc yo ba eba ka makamuna yo makambo sana boye simba ka te mais bada ko simba liboso nani ba teli antenne est-ce que okomi c'est au commissaire que c'est bien. Ya tilanga ba j'aime, to chaka ba j'aime. Oh, ça dit émission éveil à conscience. To beta ka masolo pour la ko nuire te ka pour la ko peigner na ba chaque fois. Et c'est quand de quoi yo okoyate. Est-ce que komi? C'est que bien. To zo peigner kaka ya. Na lobita ke bobenga sa suba tout non papa fisa baki moni ma servitude na benga cousine na ngate na benga balaka na ngate te soki possibilité zali sala yango mais na ba kanyo surtout exception ezanga ngate ozaka to penio kaka poye ba vinenge kende ya ba ndek auto kindeko ya kalawana bomona banaki solo na koloba biso to ba na miki to bana ko kola ba vacances ba vacances pardon ba vacances pa na biso ba cousine to to na to ba 15 ba 20 na moi 2 mois congé wana boke PDG biso tembe na fois fikil tangu pe classe bandi kozonga okomona ba para ba sombeli mutu na mutu uniforme na ba saki ba mutu ba ke classe bolingo pele za ya solo bolingo wana esile za shooter
Et tu as 5%. Est-ce que commis? Est-ce que commis? Est-ce que commis? Il y a toujours payé kaka. Toujours payé kaka. Tu peux dire que le solo moko awa oyo ndeko moko azaki na affection na Cape Town. Abaneko se retrouver très bien. Abinone na se retrouver boyena kene na zo mwana ya na ngai neve na ngana na Cape Town awa asunga. Akena zo neve ayana neve na Cape Town neve abo ya soki mutu akadia mpemba saka akadia pemba. Isolo na chaîne de la Sekuna. Comment est-ce que banda na neve wana ndaku akoma ngona ba furumie bene na ndaku ba furuma te na ndaku ba mpese ba mpuku comment ndaku na propre yo ndaku ba furumi ndenge nini okomona ba furumie bene akoma tamula quoi ba mpese bele c'est quoi? Bon oui c'est vrai que banda ko saka banda ko saka mabaya ba mpese ba ke bele mais excès ko ba pe excité furumi na ndaku yo akuluka nini nzoka neve wana tanga ko avouer ba furumi wana ba mpese wana bazalaki ba soda na ye azalaka général na monde okuna boye bisolo na na chaîne na biso suka nango alingaka boma oncle na ye abongo na kudu chef na bango abane ko late longi ya na bango ya oncle na bango pardon akena musala azwa kutumbonga salaire ya oncle na bango oh yemoko mutu azwa bonga salaire bisolo na chaîne na biso bebi yango pona nini ko linga ko sadisa mutema mawa oyo ngosori leki mabe okota yebela kaka mais ça dépend ba famille na famille na ndenge msupe ya bien yo sana mikili ya poto oza na Afrique du Sud oza wape moni mwana nkashi o souffrir na ma difficulté to za mayele makasi ba parents na ye possibilité za lité okoki ko sunga payer o memiye pe na poto o pe na Afrique du Sud nzambe kaka nzambe kaka po mokili oyo ezaka très compliqué otine na mutu mbongo boye o ake bloqué na mbongo soko opesa mutu mbongo kobangaka bango te o na kopesa mbongo te bako bloqué nga tango opesa mutu mbongo so opesa mutu mbongo yebisa mbongo na pesi yo ezala kaka mbongo eza mbongo ekobonga eloko moko te obenge po sunga ye mutu okila yo akosala eloko moko te est-ce que okomi c'est que bien. Merci na bino confiance pour pesa kana émission oyo, merci na réalisateur ya émission oyo Chris Larize Pelende, merci na assistante na ye Winnie Larize Pelende, merci na Claudine Larize Pelende, mais aussi na Joseph Larize Pelende, na bosanité Miguel Larize Pelende ba on se la coordination pour la émission oyo eleka kitoko boyede bomoni wana. Merci na sponsor na biso Michael Josh bokomi Michael Josh alobi bakitisi ba super wax hollandais original na 95 € ya pamba kota na site na website wana osala commande na yo topé benga Mike Josh na numéro na ndenge ya liwana ba ko téléguider yo commerce ke okosomba ma puta na yo o to roba kité to robi zaka pona une semaine à pamba et bana déjà lundi mardi lelo mercredi lobby jeudi ti dimanche ezongi na prix nango normal autre bakite to lobby. Merci pe lisusu na mama Charlotte Kaputu sponsor ya biso pe susu moka ba sponsor na biso a bière officiel ya bana na bino soko za na besoin mwa nota lamba ya nkoma griffe pene ya bien benga mama Charlotte Kaputu to pe so na besoin mwana ya kotanga école à pilotage avion commercial topé militaire en Afrique du Sud awa benga mama Charlotte Kaputu la dame de fer est-ce que bokomi voilà to comme na suka to kutani après-midi pour na numéro sur radio lokole masolo soko zana li solo ko bangate benga biso comme tout ça marate na ba dela chaque fois soko zibiso te comme tout ça te tikela biso audio to ko zongela yo to ko beta li solo kaka ndengo li to beta li solo na yo po biso awa solo na solo mangi za la raté est-ce que komi. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh. Mike Josh. Bon, moi, que compagnie, brand, marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe rapela doki ba brand
ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayangwa bo numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo koti gara na site soko lingi ko somba oli ko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotaka na site bandeko site yango azo telebino site yango wana okotika na site wana donc okota site e ko pesa o boyende bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au talibre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyoso tout au gros besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre ko ta laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko charger ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça va il y a tout 4 on va sachet oh azo ki ate ozo mona ozo 4 na ba sachet ozo 4 na ba sachet ya to ko mettre dans le solo to continuer information tire to ba bien sponsor po et ça dit non sponsoring mais et ça dit moi na mboka atomboli bendele ya biso a congolais ba paya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo et ça waterproof. Mais vous avez fait l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Ya montre nous l'attaque. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye so ginini, so ki songolo parate. Ya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça na hiver ce toi na été bon nga plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander ce que comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi ya ko benga été pona osenga musala et pesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pour la commande au bengi pour la commande so ko comprendre te so ko possibilité ko comprendre ezali so ko dans site o komona nyo surtout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire vous comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nyo surtout o sala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh ko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozo ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bande ko babenga kebele bande comme ça personne qui commande on a ça na besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye
boye ba ke ete ka bana prix de gros. Alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique na adresse au gopesa. Et c'est gagné na yo osko kuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité beaucoup industrielle pour prix à mouki wana batie. Et ça pour na baso en gros. Ce qui osala moyen ko so en gros te bandeko. Soko pesi order wana to pupusola ki yango oko pesa na yo order na yo pesi commande. Il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati e koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben qu'on livre DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo na lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa au délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko besoin en Europe, besoin en Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout batia Congo Brazzaville, botika kama puta, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande boko zo yango te, o to loba kité, to lobby. Ils appellent Mike Josh. Moi, na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mon bali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.